1er février 2017, 1er février 2022, 5 ans déjà depuis que Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba aebaki na kotika cette terre des hommes, pa ebaki na kokufa na mboka Belgique. Il a été enterré 2 ans après, le 2 juin 2019 à Kinshasa. Et au Kutulelo, baebi na ko dévoilé statue nae na mausolée nae o eza na périphérie à ville Kinshasa, dans la commune de Lansele. Kunande lelo cérémonie wane salamaki après 5 ans il y a disparition nae. Et pour un petit rappel, Papa Etienne Tshisekedi azalaki parmi ba fondateurs ya parti munene oeza actuellement na pouvoir na RDC UDPS ndeto yebi ba père fondateur bazalaka ebele ezalaka ka Papa Etienne Tshisekedi te mutasala UDPS bazalaka tout un collège. Et parmi bango tous na Papa Etienne Tshisekedi, Marcel Liao, Frédéric Kibasa, Gabriel Kyungu, François Lusanga, Anaclé Makanda, Isidore Kanana, Lumbu Maloba, Joseph Ngalula et Vincent Bouankiem. Papa Nabiso wana nyonso nde bazalaki parmi ba père fondateur ya UDPS. UDPS otoyebi combat na bango, en tout cas baebaki na ko combattre la dictature. Potoyebi à l'époque de Mobutu ezaki système ya parti état, c'est MPR. Donc na venu ya UDPS nde bango babande ko combattre parti unique wana jusqu'à ce que toyaka ko obtenir multipartisme na 1990. Oyo histoire etikala Mobutu pleura. Donc, on a page à histoire, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais on est intéressé, soit un tout petit peu l'élo, et ça, mona topé bilan, il y a Oyo Ezali UDPS à la tête de la RDC. Oyo qui rêve, il y a un père fondateur, comme on a UDPS qui dirigeait Mboka Nabiso, Zaïre à l'époque, Congo aujourd'hui, comme on a que UDPS actuellement, ça fait déjà 3 ans, et ça, à la tête, il y a RD Congo, pardon, mais bilan est très très mitigé. En tout cas, te belé baza penza ko croire na UDPS o ya lelo te. C'est comme si UDPS a lelo est différent na UDPS o ya ba papa na biso batika. C'est comme si ce n'est pas UDPS o la kisaki bato ko revendiquer ba droit na bango que un jour Congo est comme état de droit. Un jour, peuple azala na premier plan, ezala kapenza pyramide renversée, que ça soit la base qui donne le temps. Donc, Batu Baza, en tout cas, plusieurs personnes basent dessus, bazo croire même pas que ce qui se passe, c'est l'UDPS. Pour UDPS, c'est prona qui état de droit oyo. Ekosala ete mboka etombwama pour ceux qui justice eza malamu na mboka, en tout cas ba domaine nyonso ya mboka ekolamuka. Soki normalement dans un état il faut ezalaka batu bazalaka na se ya mibeko et non ezalaka na batu o bazalaka au-dessus ya mibeko. Là c'est déjà un déséquilibre. Alors UDPS a toujours prôné que la loi est la plus forte que les hommes. Mais malheureusement, dans Mboka na biso, jusqu'à présent, toujours remarqué, il y a des hommes forts. Des gens au bako kangae le lolo biabimi nae, des gens koko sala nae mabe, aza nae intouchable. Donc ba makabwana nyonso ezako décevoir batu. Même la Bible le dit, la justice élève une nation. Justice o élevaka nation, ezo senga ete respect ya mibeko ya mboka ezala penza au centre, ezala penza à la base pour que ebana ko benda ba secteur mususu droiture ezala pour que reconstruction ya mboka na biso esalama. Mais nini tozo monate nini tozo, on se demande même et bela ba conseiller o batondi na présidence, batondi na ba cabinet, ba ministre o baza cité na ba tel ou tel dossier ba détournement. Est-ce que ce sont vraiment de fils maison? Baza penda bana UDPS ya solo ba o pa ba koli na mate ya papa na biso Etienne Tshisekedi oya pronaki état de droit, apronaki démocratie, hein, apronaki penza justice sociale. Est-ce que vraiment batouana baza penza bana ya solo to ba fruit penza ya UDPS? Ça fait mal après 5 ans, il y a disparition.